Lokwa tatana tika kele lemu. Alors moi non so akoti, akote kamboka. Ya sol don dine ya sol. Rwanda zani. Eza lokwa masina kingasani. Tozo banga ngote. Toko landa bango tina Rwanda. Kagame na biso kozala mbunji lokola mbunji. Fachi tindengo za wana ba conseiller nazo bazo induire na erreur. Bazo induire na erreur. Puisque dernier jour na yo bango bakozala te. Muto ba bengi Kisekedi to ebite avana na bino na poto. Musani na bana osala. Entreprise ni oya garaka, oya salelaka. Politique oya salelaka ezawa. Ete géographie mboko ya Congo. Ete yebaka ngo atanga ngo pe. Biso awa na RDC, eza pays ezaki colonisé par ba Belge. Donc bien que ba Belge ba colonisé biso pe batiki biso. Batikaki ba limite na biso na ba pays limitrophe. Au grand jamais, tozui na régime ya Kasavubu, tomonaki makambo te. Tozui régime ya Mobutu, tomonaka makambo te. Tozui régime ya Kabila le père, tomonaka makambo te. Tozui régime ya Kabila le fils, tomonaka makambo te. Kasi lelo na 5e niveau tokuti Fachi o bazo benga Chilombo. Vraiment Chikata, c'est regrettable. Vraiment eza mawa na soni. D'ailleurs, aza irresponsable. Aya kotia bandeloke ba kabola pays o ba sende yango. C'est à quel niveau? Nous étions colonisés par les Belges. Ba Belge batika biso na bisika na biso na bandelo na biso. Lelo ezalake to pesa ba pays mususu voisin, to pesa bango ba limite na biso. Non, ça peut pas se faire. Biso toza ba compter, toza batakotanga. C'est très honteux. Fachi, tindengo zawana, ba conseiller nazo, bazo induire na erreur. Bazo induire na erreur. Puisque dernier jour na yo, bango bakozala te. Biso wa, ozo parler makamwani na coup d'état. Mais non, coup d'état ba prépara kango. Et puis na ba arbre akobimisa ba preuve tangible. François oh mutu akoseli ke yo lingo monter coup d'état. Mais singa ba preuve sinon te yo funda ye une opinion internationale. Alex ba preuve oh yo lingo monter ba coup d'état na ba arme. Eza calmoni. Eza calmoni ndeko François Mwamba. Oza wapi? Baya kobotule likambo oh yo salite. Tala nanu tindenga tozo vivre boy. Misère na misère. Misère na misère. Et puis likambo azo loba. Donc tina mon côté. Aya coach sa division. Le premier président oya coach sa division na kata RDC. Tala lelo yo ezalinde ye Chilombo. Ayeko kabula baluba ba Congo ba Swahili ba yakano ezalinde ye. Ayeko fingisa baluba. Bino baluba. Bino bozoye bate. Mutoyo ayeko fingisa bino. Na azozwa bomengo ye moko azolesa bino nyonso te. Ayeko kabula bino na bandeko mususu oyo bokoka kozala na bango ensemble. Muto ayeko mema tribalisme ya kati ya pays ezalinde Chilombo. Bino ba diaspora tozo bosa na bino te kuna bisika bozali. Biso tolandaka bino de près. Bokechu oya yo yango wana. Bokechu na bosa na rayote. Bokechu ngana bosa na rayote yango wana. Kozonga simate ngai kutu soki na vani Nathalie na kanisi en tout cas yonde. Bino ba diaspora biso toza bomoko na bino. Bino malgré tout boza kuna bozo s'en sortir muke mais biso kotoyo te pays eza par terre. Tolingi na biso te na mboka oyo. Donc nyoso pa na yo passe. Eloko lakisa liboso tomona oyo ekosimba te. Yo président Momba ozaka malobe belebele. Oloba na Genève, o trahir Congo libabelanda. Yango libabelandi yo. Tomoni aussi pouvoir. Okwei malade ndeke. Alors, tika na yo papa. Tika Chilombo. Soki ozolanda kaka pouvoir ya dictateur. Ya bandeko no baluba bakosaka yo. Ya bandeko no ba diaspora o chabango. Botambola na bango bazwa wa salaire ebele. Kolanda bango te bazokoso Chilombo. Biso tozo na 2023 tokende na élection. Tokende na élection ata mukie tokotika te biso tozo 2023. Mema biso na maponami o soki ya muyibi, biso be mema biso na mapopani. Soki yoboya ngo
tokoplike leo article 64 biso nyonso tokobima na nzela bakongole mitakala oyo eza likambo ya mabele eza likambo ya tata mwasi te kokobari te eza likambo ya mabele mabele kotikala mabele eza mabele ya Simon Kimbangu eza mabele ya Kipavita balumumba nyonso baleka bamona mabele oyo oyo akotrahir mabele oyo kombo na ye eza kaka ye na biso tosengi kaka badiaspora merci ya mingi tobolemba te biso mpe na kati ya kapitale awa tokolemba te bango na biso eza lisu likolo ya lisu papa soko okoki te miyebela eza te ko mabenge simba toyebi biso nde tozawa tobanga eloko moko te biso susi na biso eza kaka 2023 tozokende na élection mutu abangisa mutu te otyeli bende tokolamba yango tobanga na biso eloko te onga Gagame o nani toza kuna te Gagame eza nani Gagame biso tomona aza biskuit Mobutu asakana na ye wana siko Mobutu akenda eza sikoyo lisu likolo ya lisu Gagame tala mpona muzitu so bayebi likambo muzitu ayebisa bango liboso oyo asala bango bakosakana na ye te Rwanda eza nini eza lokwa masina kingasani tozobanga yango te tokolanda bango tina Rwanda Gagame na biso kozala mbunzi likolo ya mbunzi totala bakolo mabele banani asala ne bisengo na ye asalela biso bapropagande biso ye na biso ka pantolo mukaba tosengaka badiaspora botelema eza likambo ya mabele toza na mingi akoloba te 2023 lisi likolo ya lisi biso tokoka élection soki boboya élection ba toza na libanda kadima aza mutu ya théâtre kadima aza ne comédien bolanda ye te papa na aza lilingi ya pamba botato mpe nayebi aza na bana na ndako soko moni eloko wana esimba te ngonga yango omiyebela longwana yo soko ozotinga maseke yo mpo oyebi likambo tozobango te kadima aza nani kadima nde mutu asukisi makambo nyonso ya mboka oyo papa toza mingi akoloba te biso kaka élection soko olingi libanda tokobima na biso kaka bilambo botika biso na mangwanda toza nango tozela bino mingi akoloba eza te kaka nasengi kaka badiaspora totelema nasengi biso bakinwa mpe totelema tozoyeba te tobandela wapi tokesukela wapi yango wana vraiment tozoregrete mpo na mboka na biso tozoyeba te bakonzi baza me mboka ezotambola te toza wana basouffrance na souffrance mboka neti bakonzi baza te yango tozoregrete nango Félix wana soka yebi 1 te atika bakolakisa 1 ça veut dire que so bandeko wana ya libanda bazobuna biso pe awa tozobunda ata ndamu tobundaka mingi bakena te me biso bamisusu tobundaka ekoteka mate mabele wana au grand jamais ataka game asali bamiracle ndenge nini ekoteka mate tokobima tokotamula mitakala mpona mabele na biso eza bandeko na biso baosufrir na espeti moka wito ya mikolo ya bivie nga bapesa mbeli nakata mama na nga libele aza place moko na ngai aza chabien kuna mutu ituri soka l'action ba filme bokotala te bino kuna bokotala bien mais biso balakisaka biso te alors Félix aja sala eza baji ali pate eloko moko te badiaspora biso toza na nsima na bino pa mateme biso awa mpe tozotala tozomona nyonso azosala tozoyeba vraiment napesi bino longonia na effort bozosala kuna na biso mpe awa toza na nsima na bino akende te eza jeune na ye eza mpe comprendre na bango bayokanaki ata akei te basi bayokanaki eza makambo ya bango me ngai nakoyebisa bandeko na ngai baza libanda ya mboka bandeko na biso ya libanda ya mboka biso moye ya kokoma kuna eza te bino moko bomoni vi tozomene nanu na mboka na biso awa toyebi te mokoloni tokokoma kuna sikoyo eske bino kuna makoki eza te paske natali biye na mboka na biso ba français ba belgique ba belge bamosi mboka na biso passe na nani ba américain bandeko na nga bino nde boza libanda ya mboka makambo nyonso ava biso tomona bino bomona kuna et c'est pas moyen
boluka tokosala tozala ata nsima ya Russie mpo ngai nakoloba boye mwa moke natamboli bamboka nyonso bazaka nsima ya Russie baza bien ke nsima ya France ou bien nsima ya Belgique tozala bandeko na biso bino bokosala ata accord na Russie te tala français tala babelge nyonso bomoni te botala nanu kaka sani oyo dere bomoni yango nafutaka ndako naza na 4 enfants nayebi te mais sikoyo ngai na mboka na biso bayebisaka biso kete bomengo ezali eske ya solo bino nde boza libanda mboka na biso oyo bomengo ezali sikoyo bomengo ezali biso bakolo mboka tozonyokoma tozomona bomengo yango te sikoyo bino ezala ta makoki ya kobunda po biso moye tokoma kuna eza te eske bokosala ta accord na Russie te eloko ya mibale Kagame nayebisi bino bandeko na biso bino kuna nde bokorepondre nanu Kagame mpo na mboka na biso mobimba gouvernement mobimba ezala soda ezala politicien na Congo awa oyo akorepondre Kagame na buzoba aza te na bino badiaspora bandeko na biso boza libanda bokopesa Kagame réponse te bandeko na biso boza kuna po bomona te nyonso tozoleka koto oyo twana kata pasi mutu oyo babengi Kisekedi oyo toyebi te avana na bino kuna na poto mosani na bana osala entreprise nini oyo ya garaka oyo asalelaka politique oyo asalelaka eza wapi ese géographie ya mboka ya Congo ese ayebaka yango atangaka yango mpe lelo yazwa mabele na biso abana kopartage yango lokola atana atikaki elembo alors mwana oso akoti akoteka mboka ya solo tondime ya solo nazwaki bokonzi oyo emoni action oyo asalaki ayebi yango ateki mboka mais action mibale ezoyela ye yaliwa na ye Kisekedi so amika keno mboka oyo ya solo toyiki keno mabele ya mboka oyo ekei bisika mosusu abunga mpe libele na kati ya mboka oyo avana na bino kuna ale matungulu matame vimba ayiko kosa biso awa mutu moko avota ye aza te angai oyo kutu ngai oyo nayebi ye te nani ayiko bimaka mbala oyo Kisekedi azwi pouvoir nayebi kutu te tomoni mpe place basalaki campagne na ye mpe te me mbala moko mutu ayiko bimaka kaka o akoyi président ke président na ye soki akope po avivre toyebi yango te ya succès banda azwa pouvoir kotambola na kotambola avandaka te na kati ya pays oyo kotambola na kotambola fier avec bokonzi ya tapis rouge mais ayebi kodirige mboka te bandeko na biso bovana na ye bien bokumisaka ye kuna mwa moke bobeteki maboko mais ayebi ate eloko te azali na kati ya baalimentation azoki nosoma soki bambala koliano aso biloko nini mais aye komona awa keno président po bino kuna bomona keno ta président akoma olata costume oyo andima te na vie na ye eza chance na ye etombe ye po akokolata elamba ya solosolo mais ayeba bien keno 23 aza te ekuka esila te akozala te ata moke te Tshilombo azomema biso peuple congolais mabe nasi kenome bato baza na poto bo baza partout baza na tous les pays balanda peuple congolais maloba na ye soit santé na ye toza bata ba santé toza pe na ba santé moto leki ata bango baza na ba pays mususu na ba santé monsieur ba santé etika na position aboye eza mankima ya kolia eza mankima ya savoir vivre eza mankima donc ba société na mboka na biso na Congo eza te ba société nyonso eke na ba étranger o aza ni pas peuple congolais mais pour na monsieur Tshilombo toloba boye omonyo si osa na mokili na yo eza bien pour na yo mais za honneur ya peuple congolais te bato pe baza na pays na ba poto partout par là balanda biso botala pe ba face ya peuple congolais ndenge komeli na ba moyen soit to lolenge o bango balobela eza ya sentiment te eza esingo te c'est eza procédure eloko Tshilombo aluka pona biso na Congo Tshilombo na webso eloko asuka eza boye yo biso to vota yo te biso pe toyebi yo pe te toyebi yo te no ata ndenge batabunda bagari ya mboka mpona politique toyebi na biso yo te
Et puis tu votes na biso POT. Mais lelo, soit peuple congolais, soit comme le président na Tilombo. Et comme si na mokilombimba na ba wey na sa mabele. Mundele aza mundele biso ta ba coutume mabelo. Tolobela par sentiment te toloba eloko réfléchir na mutu na yo. Yango yo oloba. Mais bo baza bipai na bipai. Bo pe baza na posa eno ya solo. Ato oza na mboka mopaye moyeba eno oza mwana Congo oza congolais. Yeba soutenir mboka na yo. Kolinga te eno po ozolia ozomela oboya mboka na yo te. Soutenir mboka na yo. Tala pasi mboka no ezokemba, tala pasi mboka no ezomona, tala pe balankaso otika na Congo, tala pe bandekono mwana mama leki mama kulito otika na Congo. Yep, ezate eno so bima antecho mo sasa libota te. Tala pe baninga no pe baza nsima, fere gola yemba tala sima zonga moto. Bo moto ango tozo ango na lolenge nini? Tozo na lolenge oyo ya mutu oyo peuple congolais va voter tota la constitution ne ozo mema biso ya mboka. C'est peuple congolais otala simazo ya moto. Moyebi bien que wana eza ba kopu na bango mibale na Kabila. Chilombo akuyi ko diriger pays eza munene grand pays. Tala papa nazo episa yo Rwanda Burundi signature mbongo ya franc belge. Donc signature alaki na Congo. Gouverneur de banque alaki Adel Ndele. Alaki mu Congo. Nazo episa bino boye. Bino ba mindele. Bato ba na poto. Bocha ba mindele wana choc. Un vaurien qui n'a pas étudié. Bazoti ni la biso wana Congo. Mutu neti Kisekedi. Biso to yebi yete. Aibi pe histoire a pays yote. Aibi pe géographie a pays yote. Il n'a pas étudié. Abazo ke no sinise na butu na 0 heure. Na babiloko na bango ba kisi. Kisekedi a ko diriger pays neti yote. Oyi papa. Bino ba jeune bo sala makasi. 2023 ceux qui bokebite Rwanda na Burundi ba coloniser bino. Wana na zolo ba ya solo. Et puis na lobi boye Kisekedi ceux qui osent kukate démissionner na yo. Po oza incapable. Oza incapable. Mbongo ozo kolia ya ba congolais e komela yo. Biso to yeba ki yote, biso to vota ki fayulu. To yebi ete o yebi administration te. Hein? O yebi administration te. Longwa kende o makamba papa na yo azalaki na yango. Hein? Makamba papa na yo Mubuta kuche na 12h na 13h alongoliye. Hein? Makamu ya papa na yo obumi papa na yo ke pozo kimukunju. Moyebi ko diriger na yo te. Suka na yo eguzala liwa na yo. Suka na yo eguzala liwa na yo. Wala nazo episa yo. Mbongo ya ba Congolais ozolia lia ngo bien. Tala ba pays mususu ndenge bazokeni. Est-ce que vraiment yo za vraiment président? Ngana benga yo président. Impossible pour ngai. Pour nga na butami na 53 na yebi histoire a pays onyonso. Ata modèle B, ata SD yo Kisekedi do yebite. Pe ozota na archive ya Congo te. Ba Belge balobaki nini pona baluba bakoyo ko pouvoir te. Vous êtes incapable. Boyebi administration te. Nazana mingi akoloba te. Na lingina loba muke kaka pona voyage yo babengi yo président Chilombo. Yo za président obenga mi président. Mais kuna tango bazobenga wana bazobenga ba président bakonzi. Mais tozo kamwa ezate ke o premier ministre o nani no babengi bino bakonzi. Mais tozo yoka ke okokenete. Yo okokenete na droit nini okokenete. Yo za président otamboli ba voyage bele. En plus obaraki koloba no mboka ekufa kala. Eloko nini tokoyiba. Kuna bazobenga po bongisa mboka baluka moye bala musamboka ngo ebeba. Mais yo za capable ozala wana na oyo lobaki comme ça oyo ka nini yango bazo bongisa pona ko bongisa RDC. Yo za président obandi ko kima. Yo tango zo kima wana awa lobi okosala lisu voyage. To mona yo lisu otambola awa OK voyage. Papa sala tout awa pe ngonga ezali.
awa na mita oyo zwa vol kende kotina mutu te oza président kende yela biso oyo nyonso ya malamu oyo bazoloba kuna yela biso awa toyoka ngo soki okimi oza lisusu président na RDC te ya boyiko ke pona ne seke ayebi mabe oyo asali ye na mologani na ye Kagame aboyiko kende kuna ayebi bien ateki este du pays ateki mabele kuna minembo ateki yango ayebi ke soki na kei kuna bako interroger ngai et pas ba belge et pas ba américain na kosambwa yango toyebi déjà maele ne wana yango biso tolobi boye amema biso na élection toyokaki nyungu ezoloba mutu na tie na seni kuna kadima basali bakop kadima alobaka mbongo ya kosesa élection eza te toyebisi kadima oza liboma mbongo ezali na mboka oyo mbongo ezala te bino bozosomba bajip ba 55 millions bozosombela badepute bajip bozolata bozomela mbongo ezali yango biso tolobi boye touta kolanda ministre ya finance aloba apesaki mbongo afinasaki mbongo epaka dima bavérité wana déjà ebimi na poisa yango biso tolobi 2023 qui peut qui neige élection il fait ezala Tshilombo tout d'abord banda abotamaki aza aventurier na biloyi so azosala président ya Union africaine ba côté 0 alors yango nazoboya po à côté qui na aventure pas ko na aventure. Monsieur les journalistes nangongo biso to komi to la na ba radio par-ci par-là na kanisi lobby bolanaki ancien premier ministre Adolphe Muzitu amaka s'est changé aventure sauté Tshilombo azaki mboko on dirait moi ferme moko boye mais era mimengo epesé makasi vraiment na sepre qui makasi na ancien premier ministre Adolphe Muzitu et na ba obaza na poto kutazo corriger bango akena e poto ayane biloko bo mais eloko moko ka peuple ko azo souffrir abosana na ye azo ko éveiller bango mais Tshilombo ndenga zawana monsieur les journalistes mais peuple congolais bayeye mais bandone moko baluba azaki na ndeko moko muluba ya mwasi alobi oh mais chef détournement biso to tchaki likenge non ndeko biso tchaki sur misala ba pesa ba mbongo ba dossier tout azo ko escroquer population to lana ki kadima pona makamo ba élection kadima c'était un aventurier parce que akeko tchaki kaka po afana ne kaka na kiti azela ka Tshilombo azoki kadima po avant de kaka wana kaka échantillon mais Tshilombo a préparé l'élection té ndenga yiba ki ba voix ya Martin Fayulu ndenge pe akubima tala événement oyo epasaki na lisala ndenge basangu bayipsaki président élu Martin Fayulu tala ba malo ndenge telemi bu eboyi koya Kinshasa pona nini so ezaki ba voix na yo ba secret za ebele Tshilombo soki azoboya mais yo soki oza moyibi babengi yo okende meeting ou bien réunion à famille yo banko uma escroc mais peuple congolais lobby ya tika na 365 jours élection ezate azokosa élection biso to benga na ye na monoko na ye azokosa peuple congolais que élection ezate élection ngoya osako na nini ata bika pamba ye kuta sombi te hein ata papier duplicateur a sombité kadima ndenga azokeli wana ba membre ya bureau na ye mutu azomema valise na ye na sac na ye essentiel ka avant ka na bureau seni na pesi bino longonia na eloko bosalaki ya kosala rassemblement ya ba kongomani nyonso bazali banda mboka ya kosangana bongo kokutana na kati ya Bruxelles pona koyebisa ndeko Tshilombo que non notre beau pays ne sera jamais à vendre. Et puis namoni bongo ndeko Tshilombo abangi alinga tinda sama yango na yebisi bana bandeko oyo baza na kati ya Bruxelles lelo ata mutu oyo nyonso koya ezala député ezala sénateur ezala nani soki aye ko représenter Tshilombo na kati ya Bruxelles bosala ye nyonso bino bolingi boza kobundela cause ya mutu te boza kobundela mabele ndenge ngai mobundeli na bino pe na kati ya mabele na kobunda vraiment na pesi bino longonya
na unité obolakisi ya kotelema lokola mutu moko ya koya na kati ya Bruxelles pona kolakisa mindele pe batu nyonso libanda ke non Congo eza mabele bilaka jamais tokoki ko permettre un individu aya ko kabula mboka na biso pona konyokola biso bakongomani biso pe lokola awa na kati ya mboka toza na préparation ndenge bino bokozala kuna biso pe awa toza na préparation j'espère nakozwa responsabilité ya kobimisa bana mboka na balabala pona kolakisa bino ke non boza bino moko te biso pe awa na kati ya Congo toza uni pe toza di cœur elongo na bino kuna pona kobundela mboka na biso Congo. Et par rapport à la voix d'une autorité, c'est ça. Adolphe Muzitu a l'acquis pendant que autorité congolais. A l'acquis que non au Congo, il y a des hommes capables. Oyo bakoki kote le mape koloba bokili mobimba eyoki. Moi j'aimais point de presse il y a excellence Adolphe Muzitu, coordonnateur sortant il y a Lamuka pe autorité morale ya nouvelle élan. Oyo auti koloba à propos ya Kagame ndenge akomi konyokola ba Kongomani. Lelo boye mwana mboka soki toza kotika batu nyonso ya libanda baya komona la biso ba Congolais ba ko lakisa ke non na Congo bato mayele bazate. Mais baye bate ke non babo sanate ke ata batu nyonso basili ata moko akotika la pona ko luka libération à peuple. J'ai félicité maloba excellence Adolphe Muzitu o ya lobi ke non a kozala prêt ya kobimisa ya kobulisa Rwanda pe ya kobotola mabele ya Rwanda e koma na kata Congo. Wana vraiment eza maloba oyo biso nyonso tozelaka pona ko fortifier congolais pona ko encourager congolais pe pona ko matsa esprit ya peuple congolais ezala na étape moko disponible et ko permettre biso to bunda combat ya mibale excellence Adolphe Muzitu a telemeli likambu ya ban chia Chilombo oyo akosana kati mboka mwana mboka aventure komi mingi awa komelisa su mutu bibero te awa topesa su mutu potopoto na lutu te awa tokende su kofukamela mutu te awa esprit ya kikongolais sikoyo eye tosengaki na bango nous devons faire guerre oyo jusqu'à la fin on ne va pas taire à cause ya ba discours ya pamba pamba lelo boye j'espère oyoki baye kobimisa maloba ya lokuta ya coup d'état ya buzoba ya aventure et s'initier pe na lokumu nyonso nyonso wana bandeko bakolanda ngai ezalaki nini pona makambo coup d'état minere eza kobima na ngambo ya Katanga Jean-Marc Kabunda ke ko récupérer parti na ye ache ba chinois ache ba militaire na ndenge na ye Chilombo pe ache ba chinois ache ba militaire na ndenge na ye et comme des camps Christian Tshisekedi accueille kokutana Jean-Marc Kabunda ayebisie le président de la République m'a envoyé selon bango Jean-Marc Kabunda lobi kende koyebisa président na yo tango nga na bunda ka komba na IDPS ye azalaka te tango aye kopesa rapport wana et pesi pilo palpite Chilombo atindi François Beya akende koyeba qu'est-ce qui se passe kozonga François Beya aye kopesa rapport oyo Chilombo sepela kite et ye ko coïncider François Beya po voyager aye ko koma na aéroport anjili bakutana Kabila bapesa ni mbote batu oyo bazalaki wana babengi Chilombo balobi tomoni François Beya akosalier Kabila seke alinga monter coup d'état ozoka ezango wana nyonso wana tomoni ke ça c'est comme ma population congolaise na aventure moko boyi na invité peuple congolais mukolo ya le 18 le kola lobi eza le 17 ya biso tokosala dernier jour le 18 ba kongomani nyonso boya totelema ndenge bandeko na biso ya diaspora batelemi na Bruxelles tolakisa mokili mobimba que notre Congo ne peut pas être à vendre si nous sommes encore à vie tolakisa monde entier que Congo bato mayele bazali Congo bato makasi bazali Congo bato basila te tobeta kama sola Lumumba te parce que Lumumba kenda aujourd'hui ba Lumumba babimi ebele na kati ya mboka ki Lumumba wana emona na kati ya terrain tolakisa mokili mobimba que non nous combattons pour notre pays et puis résultat malamu kopesa mela biso pona ko changer drapeau ya nani pona ko changer slogan ya ba congolais pona ko changer société sociale ya ba congomani pona ko changer même état sanitaire ya peuple congolais
na yango toye kosenga lisu na bakongomani nayebi malamu ke Congo tokomi na niveau moko tokomi kobanga meme policier nga na bengi bino ya koyebisa bino ke non tobanga policier te tobanga soldat te tobanga militaire te tobanga n'importe qui ce soit te. Nous sommes des compatriotes congolais. Cette terre nous appartient. Nous n'avons pas d'autres richesses. Nous n'avons que la terre. Oyo bakoko batikela biso. Lelo soki tokangi maboko, soki tolembisi nzoto, les pays vont partir et puis dans les jours à venir, tokotikala ba plairant. Yango na yebisi bino boye keno. Mukolo ya le 18, nous allons balayer la route. To yebisa chilombo keno, il ne va pas terminer cette année, au moins qu'il soit allé. Atika biso peuple kimia, biso peuple tokende koluka nini oto kosala pona komisa mboka na biso na pasi. Matondo mwana mboka.